Nasima nango SSC na Senko basali message balobi soki makambo na bazosala simbi eke batie mutu na désordre bango sikoyo olieke Fayulu sikoyo charge ezolunga na maboko ya Fayulu ezokoma na maboko ya confession religieuse azobundela mboka lokola bakongole baza bakristo na bango tobundela mboka toyeba kiye derrière Chilombo nani oyo azokosa bango Jole akei na télévision alobi nazaka mutu ya intimidation te naloba likambu ya seni eza nde solution ya peuple congolais boyoki lelo oyo baporte Augustin Kabuya plainte secrétaire général ya parti atambolaka na cortège présidentiel lamuka oye premier ministre azotambola na policier mais secrétaire ya parti politique azotambola na cortège présidentiel tolembi ba promesse akende abosani kokosa akende amesana kolaka akende biso tolembi bilaka lamuka oye Chilombo tuni awa makambo yi la CENI de la RDC, le mardi prochain, le secrétariat technique va commencer du point de vue technique à éliminer ceux qui pourront être éliminés. Et les chefs de la confession religieuse ont la détermination de tout faire pour conclure le mardi prochain. L'abbé Donatien Chele aura la tête de la CENI. Lamukaye oyo biso tolobaka tika na kabongo tolobaki na bango boye Seni Martin Fayulu avec bel et bien défini que signifie la CENI na molai nango balobaki c'est une confession, c'est une commission électorale nationale dite indépendante. Animateur ya CENI azaka muto parti politique te. Ceux qui chef de l'État, président de la République, attirent la CENI muto parti politique, c'est qui a sali outrage contre la nation. La Moukoye, ozo outrager peuple, parce que CENI, président de la République, a voté raté, muto voté que ça peuple quoi. Si et seulement si que peuple muto votaka, muto oyo a komema et tout le cas batouana, eza muto eza indépendant. Likambu ya soni salama kilobi tomoni Chilombo abeni mboso kudia kwanga atindi batu bakene kokutana na mokonzi ya mboka Martin Fayulu oyo azali solution ya peuple congolais akei na des propositions naloba alobi na Martin Fayulu toboma moto Seni wana tochaka ka bato parti politique na kati ya parti bayo na bato toko cha yo pesa biso des postes wana ezali président adjoint ya Seni na kester ya Seni Fayulu alobi tozobundela mboka me tozobundela baindividu te nayebisi bino boye nakopesa mutu te mpe naza na bato kopesa soki toza na posa tocha Seni wana kwa confession religieuse eza société civile eza bozo kosena na bato po tosala ni bokomisi Congo ferme na bino lamuka oye le chef de l'État le président Eli avait refusé alobi na bango biso tokende Seni atokende confession religieuse na nsima ya kei ya mboso Fayulu abengi catholique, abengi SSC, abengi musulman, abengi kimbangise, abengi ba confession religieuse nyoso. Alobi na bango, bosala ke? Keba. Nasima nango, SSC na Senko, basali message. Balobi soki makambo na bazosala simbi.
sikoyo olieke Fayulu sikoyo charge ezolungwa na maboko ya Fayulu ezokoma na maboko ya confession religieuse azobundela mboka lokola bakongole baza bakristo na bango tobundela mboka toyeba kiye derrière Chilombo nani oyo azokosa bango na sima kotanga bongo babengi Donatien Chole balobi mardi prochaine yo nde mutu ozokoma président ya seni Lamukoye yezera nazokende yo mutu okozoposa seni Chole pe na butu nango aleki na télévision apesi malo yo kasi koma Lamuka ne tombera pa Chole akei na télévision alobi nazaka mutu ya intimidation te naloba likambu ya seni eza nde solution ya peuple aye koloba nazongeli maloba ya noko nanga bosongo alobaka kele médiocre de Lamuka oye Lamuka ne tombera pa bato inde pesa bazalaka bongo bozomona bango bozotika bango pe obeti bango bakotala eloko te bongo soki na opesa kuna bano bana opesa nde voilà bapeyaka bapema Lamuka oye Lamuka oye Petroni akei aleki na télévision alobi likambo ya seni eza likambo ya intimidation te likambo ya seni ezali solution ya peuple congolais bamédiocre nyonso baza na kati ya Congo esengeli bake après aye kopesa message na peuple tata moko aye na ntongo wana azoyebisanga na bipapa oyo ezoloba deja nga naleki yango kala Chole alobi boye ye lokola bapesa confiance azala na seni aye mpona kosunga peuple epuis abakisi nini mokumba ya seni wana etani ye te gérant nango ezali peuple mardi oyo bazonome ye officiellement comme président ya seni Bitumbabu Pia alors Fayulu ayebisi bango boye mutu aza kaka mutu bapesa confiance te même si Chole azokoma na kati ya seni me biso miso eza ya kofungwama tokobanda kolandela ye mpo toyeba soki bakorompre ye akokufa kaka mokolo Lamuka oye Lamuka ne tombera pa boyoki lelo oyo baporte Augustin Kabuya plainte secrétaire général ya parti atambolaka na cortège présidentiel Lamuka oye premier ministre azotambola na policier mais secrétaire ya parti politique azotambola na cortège présidentiel et puis nzambe akonfonde peuple biso na Congo tosambelaka mi et puis losambo na biso nzambe ayokaka ya tala ndenge ya liboma ezuye na nsima kosala misa ya liwa ya tata Mosengo ndenge population ayambaki Martin Fayulu epesi Kabuya pasi epesi Kabundu pasi epesi Chilobo pasi Kabundu abimi na balabala alobi bilobaloba alobi toza prêt ya kopesa bamilitaire na biso mindu c'est que Kabuya parti politique na ye baza na minduki mpo basala ravage contre peuple esengeli justice alandela Kabuya va nous dire minduki azopesa bamilitaire IDPS asombela ngo Lamuka oye Lamuka ne tombera pas tout est secrétaire général ya parti politique ya liboso ezotambola na garde présidentielle oleki premier ministre oleki même président assemblée oleki président sénat oleki gouverneur
oza ni fonction na kata gouvernement oza même na fonction te ozo tambola na cortège chef de l'état c'est que makambo osalaka na butu boyebi ya et puis esuki wana te olobi ke no tozopesa bamilitaire minduki mpo baravage peuple corps c'est que parti politique moko ekomi ennemi ya Congo mobile likambo wana fo tolandela ya lendi bainterpele ye ake kosatisfaire na nini na justice tolobi justice wana esa musa soki esali musala malonga te peuple totelemela ya omoni oyo bazolanda lelo bazobenga bamatata ponyo bazobenga soki banani bayibi mbongo lelo te bayiba mbongo ka mais ere makambo oko revese babengami to babengami te ata bobengi bango lelo te histoire epolaka bato de presse bakomi kosala makambo na loyenge ya liboso Jean-Marc Kabunda akenda na parlement na kati ya palais du peuple l'Assemblée nationale bemisiklo Mobutu atikala biso Jean-Marc Kabunda amemi bakuluna babuki yango nio si lelo radio silence balobelaka yango te lamuka oye lamuka ne tombela pa peuple awa siko etikali moya suka tozotema to ikuna te bien que baproposer à Bécholi bien que basali boye mais biso pour le moment solution eza wana te solution na biso ezali balinga te peuple fo azo bosomina yango na yebisaka bino tosololaka boye koya na biso awa toyaka pour l'objectif avant 2023 tilobwake mais 2023 yango ezoya tilobwasali yo nanga tosuni oyo eza baparlement debout te oyo eza baplace de résistance mutu babengi résistant aza mutu aboyaka makambo ya lokuta mutu babengi résistant azali mutu azofonte ennemi oyo azoboma population ko yo nanga tobengami barésistant na résistance oyo biso tosali toaboutir nini na combat peuple ko nayebisaka bino clairement mikolo nyonso bana mboka le combat ici n'appartient pas à Fayulu combat appartient à Adolphe Muzitu te le combat appartient au peuple corps tosala combat na combat parti politique te tosala combat na combat ya peuple corps yango nde elonga na biso lamuka oye lamuka ne tombela pas et j'ai toujours dit que le président Martin Fayulu c'est un leader de l'opinion biso tobundi combat ya komi président Ponza Lasi président Martin Fayulu pose combat azo pouvoir ezosenga ngana yo tobunda bitumba lamuka oye dernier prise etikali tosala soulèvement populaire tosala bamarche ebele totambola mingi na balabala tozo bagaz lacrymogène bato bazo babala kauchu totrouva solution te awa toboya marche tosala soulèvement populaire nous sommes prêts comme je vous avais dit hier que semaine oyo tozo banda ekosila te fo mokili mobimba eyoka sa sango. La deuxième des choses, parce que je ne serai pas trop long, la deuxième des choses ezali likambu ya misa ya tata Mosengo liboso ya président Martin Fayulu pende ko Chilombo na kati ya Notre Dame. Nini ya kopesa nini ya kondingisa ezali présence ya Martin Fayulu na kati ya église vis-à-vis na Chilombo. Normalement, selon la logique des choses, président de la République à cause de la motabitambola tambolate. Lamuka oye, président de la République a sala kama kamu ordonnance. Mais oyo tozomona na Congo, totikana na Congo te. Soki babengi au président de la République, kombo wana ezo pese makasi. Fo mutu nyosa sentiria. Mais oyo na Congo tozomona yango te. Et puis, tu dois comprendre que oui, ceux qui te voient à Kaye, à la président, et bien, vous voyez, c'est l'idée nationale, n'a qu'à parler du peuple, et si tu le monia qui n'est pas là, mais l'église, tu le monia sur ma colonne, la moukaroye, n'a parlé du peuple, auquel le peuple a discours ni. L'église, auquel le peuple a discours ni. Chilombo akei tala mbeba zolanda ye akei na parler du peuple akamba
amati bande kono bakasaye oyo baza bango ba militaire ya IDPS akomisi bango basango 4 personnes ce sont les militaires de l'IDPS Chilombo alati bango basutani bakoni basango batala boye bango ni bango batuni bango papa bokomi basango na liwa mosengo po bozwani lamuka oye lamuka ne tombela pa epesi makelele Chilombo sonye pana ye na tongo nango sikoyo fo basala deye chrétienne wana babenga yango bakristo mokonzi ya mboka Martin Fayulu akendaki atake chrétien lokola azali présent élu bisika nyonso atambolaka peuple azalaka kaka wana mokonzi atikeli Chilombo mokolo liboso asala makambo na me mokolo mibale ezali ngai na bana ya nzala na kati église tosala makambo nyonso abuhu pia epuis jour oyo basalaki makambo ya kati ya palais du peuple na peuple nango bapesaki programme mpo na likambo etali mokolo ya deye ya nini ya deye chrétienne balobaki na église premier moto akotika fleur na ye ekozala Martin Fa Chilombo ayokaki ya yo na ta oyoki ke no lelo moninga azalaki te lobi eza tour na ye yo kokende mpo osala nini akendaki mpo lamuka oye toza na se lamuka oye Chilombo akendaki mpo atala na ye na Martin Fayulu balingaka na nani lokola yo kaka esengelaki amona na misu na Fayulu mokonzi ya mboka akomaka moto ya liboso bake bapesi esika avandi na ekimia bapesi garde corps moko naloba bapesi garde corps oyo azalaki na nsima Martin Fayulu kombo na ye Bruno Chibala lamuka oye batie Fayulu liboso Bruno Chibala na si kengelaka moko mokonzi na ye basoda oyo bazaka proche ya Martin Fayulu biso oyo tozalaki mopanzi ya Martin Fayulu po tokengelaka moko Chilombo ntango ayoki ke Fayulu akoti na église ye mpe alingaki alakisa lolendo na kokoma toyoka na lamuka oye kokoma nende église boye nzembo oyo mamaka te ye tolembi bapromese tolembi bapromese akende abosani kokosa akende amesana kolaka akende biso tolembi bilaka lamuka oye Chilombo tuni awa makambo yi kokota na ye na église akanisaki Fayulu kotelema lamuka oye azokota bato Fayulu nyonso bava wana deja eza tucha liboso po bayebi biso ke peuple alinga yo te bato no batelemi bato mosusu bava baboyo telema wana eza premier signe lamuka oye deuxième des choses ntango sango asilisi misa alobi na bango avant population abima chef de l'état nanobi ntango azobengaka chef de l'état bamona boye Martin Fayulu te lamuka oye na bato bautaki bapays étranger balobi chef de l'état te lamuka ne tombela pa ntango Fayulu atelemi po abima Chilombo mpo te bachef de l'état bakomi mibo sikoyo tokondima nani aza chef de l'état nani aza moto loku lamuka ne tombela pa elekaki bango Fayulu na kani na aile gauche Chilombo na aile droite babima libanda boye fara bakutani lamuka oye Chilombo ye moko ye wana azokende apesa Martin Fayulu mbo Fayulu alobi nazwaka mbote lamuka ne tombela pa na mobilizaki basoda ntango Fayulu aboyi mbote peuple ayambaka te nzembo ba biso bato bandaki nzembo te bamama katolike bato babandaki nzembo
eri peuple ye kibongo lokola mokonza ye esengeli to yamba moko nzembo ye chilombo lobandi kofinga ye chikata mayele si bato bazombela chilombo Denis Sassou témoin tous les délégations ya bapays étrangers bayoko malibanda bayoka nini ezosala maliba batala bwenzela chilombo alingi ekende peuple akaleya awe koleka kote folo aza kokende peuple afongoli nze ambassadeur ya Cameroun aya atuni Sassou nini ezosala maliba Sassou alobi te ngana loba te yo moko yakotalabaka lamuka oye voilà ok toyokana lamuka oye lamuka oye toyokana ntango baya kobima libanda peuple aza koyemba nsembo Sassou ata azalaki témoin ya makambo wana ebandeli kusuka témoin ya solo ezalaki Denisa ambassadeur camerounais ayoki makelele abengi Sassou mpo na nini makelele libanda Sassou alobi te ya koloba matoi pasi yo moko yakotala na mi ntango aye boye aye komona peuple makambo eyindi ambassadeur camerounais ake abengi délégation ya Côte d'Ivoire abengi délégation Angola abengi délégation ya Maroc abengi délégation ya nini ya Nigeria abengi délégation ya Afrique du Sud abengi ba délégation wana nyonso bochaka tembe boyakota peuple kuna pa tokisi fayulu tambola tambola na peuple longo epesaka esengo toke fayulu tambola tambola na peuple longo mata ilo madidi tambola mola tambola tambola na peuple tambola tambola na peuple pesaka lamuka oye délégation Nigeria batuni lamuka ne tombera pa batuni bati lukwebo nzembo wana lakizini angaye lamuka oye esengelaki bata loba nzembo wana na français lakizini bata boy koloba bata lobi na yebi te balobi papa oza kongola to oza etra munoko na bino po limorango akomi na bolo mutu ayaki kointerprete nzembo wana ezalaki abe moko awutaki kongo bra alobi nzembo wana na français bazoloba Fayulu accompagné avec le peuple batuni bati polo babongo zobangani seke boyebi échec na bi lamuka oye na tongo nango baleki na télévision balobi Fayulu asali outrage contre le chef de l'État tolobi eza Chilombo asali outrage contre le peuple lamuka oye yo asali dei na esili etikali sikoyo de ya peuple kuna kelukani alors lokola makambo ya Nzambe tolakisa mokili morimake oyibaki pouvoir ya peuple naloba awa lelo parlement makambo ningani baati lukuo bakomaki lettre après avoir enterré Tata Mosengo akomi lettre alobi boya ko remplacer nga ngonga nanga kandidature ko ngonga kandidature ko boya ngote voilà lamuka oye baata sengi alobi fo ba remplacer ye ngonga na kandidature koki akebongisa makambo na awa sikoyo balobi bazolandela mpe Kabila lamuka oye tolobi papa boza mabo tango João Lorenzo aye ko remplacer Nelson Mandela Edouard dos Santos plutôt dauphin na ye nalobi dauphin na era suka pouvoir atali mwana Nelson Mandela
premier milliardaire de la République yango babengi abi mwana Eduardo papa mbongo ozila ngo wapi angolezo nokama angolezo kufa yo komi na mbongo famille yo basepelaka peuple balala kanza bakangi mwana na bolokwe babotoli mbongo wana ezongi na kesa leta mais oyo tomoni na kati ya Kongo eza contraire kamere baye na Chilombo bayibi mbongo 457 millions de dollars bakabola ngo katikati ndenge mwana mboka uti koloba wake Chilombo na mikolo muke donc angindi koleka kabi batongo bazokanga mbongo mwana na kate bokangele bokatele 20 ans comme une année si manango bolobi keno na biso na grâce présidentielle ozali boma la muka oye la muka ne tombera pas mbongo wana monanité ba nani ya matata pone monanité ba klose monanité ya kabila ndeko mona na ezali distraction balingi bakosa peuple corps pona sidi sana yako za dossier ya mabala la muka oye lelo na lingi na kombola parce que bat na bino lokuta eleki ba promesse eleki mingi batata na ngo bazana basi na bana bango na ndako soki papa azana mwana alaki elobi na kosombele dole apese dole te atuni papa wapi dole bite dole za muke na kosombele shawarma na tongo nango shawarma ya kosombele te ekomi na kosombele lupango ekomi na kosombele te ekomi na kosombele mutuka mwana kobenga papa zaloku tango kokosa yeli susu akoboya na eloko tozomona kati ya Congo depuis que Chilombo est venu combien de promesses qu'il a promis le peuple corps non réalisées en aucune promesse qui a été réalisée vis-à-vis du peuple oya koyebisa peuple que non bana fo babala na $500 papa ozali bo nga nazwi engagement namukoye nga pena na bala te nazosala nyonso ata kisi na kozwa ata domination na kozwa na bala mwana Chilombo namuka oyo député ni na kolinga mwana na aketanga na poto aye awa azoza musala $2000 mutu akebale na $500 et puis wana eza solution te ekosa nango bongo pesa mabete parce que d'autres eza symbole coutumier mais le grand problème n'est pas ça $500 na mbongo na biso awa eza mbongo be 1 million de francs congolais c'est pas peu de choses lelo soki toyokana lelo soki obali mwasi na $500 biloko basengaka ekoleka $500 ekokoma mpe ba $2000 soki osalaka te mbongo wana okozwila ngo wapi yo kadi $500 bato nyonso bakozwa ngo c'est pas ça le problème le vrai problème ezali ya kosenga baprojet ya société boengage peuple na misa lelo soki opesi peuple mosala azozwa ata mwa $100 ya pamba akosala économie akobala mwa c'est une laissez-moi libre mon frère d'abord c'est une langage politique wana eza parole électorale alingi député wana lingi bato balinga ye po bavote na 2020 fo boyebaka ba langage électoral lamuka oye soki alingaka bongo nini ezangaka kokoma lettre ana bato basala ba projet de société et engager peuple corps ezali lokuta tokondima yango te tokoyoka yango te peuple wana eza simple distraction bauti kokosa biso boso basoso na 2500 a même un mois eleki te ekomi mabala au mabala ekolungwa lamuka oye lamuka ne tombela pa alors